tokutanite pour son vidéo émission dans kende faisait baya na déjà na salle na déjà na salle na niangwe no hotel Lomami ba pesanga salle wana gaya baya tozong sa idéologie vient ndenge basami chinto basala na Paris ba ancien de Victoria baya ndenge zala dream team moni Hélène Kalema yoza pire petit vie oyebi makambo bien ndenge ni tobandaka makambo na baranchi mais namoni tamo récolte belé bato bazo comprendre makambo te souhaite laisser nangola zo évoluer kuna gimolera zo évoluer na yebi sibino te ke botika ba plan na bino boyebi mutalo bana bino mallette satellitaire muto azolo bana bino inspecteur Nkunga muto azolo bana bino mallette et puis azaki syndicat ya Evala bureau tout ya Victoria ba yebi ke soki to voyager souhaite laisser mutazo akaye na biki kobanda ba giki mvula kobanda ba tout ba dodondomba ba yebi soki na rassembler ba masse te mobulu vitesse ba jezo kende bozwango lokola Kasave et voilà za mutu munene tous les petits oya betaka Victoria boya bozwango lokola Kasave na lingi te ngana yo kaka o boye na boye mona mai sampayo nazo biso bisi ozana palais yoga idéologie oyo na obengisa tout le monde réunion chef na biso adeluke là oye oza déjà à mabele il faut ya na réunion pour mutazolo bana bino maleti Evala donc maleti etambolaka na patron et yebi trop ya patron tozala des mallettes satellitaires ngai na dépatra signora omo aza na Irlande pour makambo oyo ebele kutu nde nazo expliquer bato mais yo Hélène te nayebi yango ba Carmel Kinzemba impresario ba yebi makambo oyo ba yebi singa souhaite laisser beta siete na bato ba Papi Messi ba Landry Muloela bato tu ba Manda Chouva ba yebi makambo ponga na fanda na mboka na bango ba yebi ke ndenge souhaite laisser azolo baboye Didi Kinwani mfumu wa diama ayebi makambo oyo po kala mingi te na kozonga tina ba mais na kobeta inauguration mais na lingi inauguration ngo esala na ba mista na lingi makamba ngo pe sala na ba mista mais mutu na mutaza na faire na ye mais zongo lokola Kasave soko moni pe ke idéologie souhaite laisser azolo beza vrai otingami pour depuis vie adaya ti lelo nazo kaka ba grimace même nga moko pe souhaite laisser pour nga na lo ba vérité bo grimace biso atari wambe banda ko linganga po ebike wana muta very même nga mo souhaite laisser na vandi na boulé ata na zana ngola mais so la faire na ye kototi na ya kapampamba e komelanga lo rapale nanga ndeka ba masa bakenda mikili basami chinto basala ba côté wana mais il faut que ça la mona kati mboka po batu penda mutaya amoni sweti amoni zowe amoni kingani amoni gejo toleli sabatuti bozong c'est esprit trop esprit et bon m'a va faire to sola na des affaires mikui même idéologie même na yo mo Hélène Kalema na kuzu même idéologie souhaite laisser boboulé mais na pexi mu tout à faire na ye mais nga mo maleti na ye nga mo nazaki syndicat na bino tout nga zalaki comme pont oazo relier Evala na ba musicien nga kutebi comme ba banda obenganga sampo omone Evala koya bonana souvenir moko biso to longwe to sali dream team po eza ba jour Evala yango na oloba makambo to sali dream team biso na ba gimolere to si to longwa to kende pa mambo mais Evala a outi mikili kinke se remene azana ayebisi ba petit na ye ba Zako Mubiala ba José Mubiala biro na ye mobimba na ko causer na bino te ifona mona sweti so na moni sweti te na ko causer na bino te baya kozwanga na lokolengi na car chez Mambo déjà to si to loba mabe to sala ba émission na ba polin ba to tout boya pe vie mais baya kozwanga ba biso te laisser via lobi so ka moni ote a causer na mutu te na kota na salle d'attente biso de Nevala to koza papa to kota na car biso de ti na ranch à quai des poissons nga étant que syndicat na zo se vieille union faire la force pour na Zénith vieille singa petit na nga laisser qui peut quoi na yo po ba petit na ba beli singa tete ba bouleverser ba faire yo qui peut quoi na yo na biviete nga naza entre ba musicien na yo soko yo kinga te mobulu mais ti epesa ndengo yo yebeli
soki vala banda opesanga respecté tina betaka na bangola emene azaki vivant zo bisanga elese droit de vala po ayebi ke na Victoria mutalongwaka te et puis Victoria eza aluta kontinua a Victoria certa bamasa boyo boma bulti boya tinga pe na ba coopération Guy Moller yo posanga na ba coopération droit de vala mais siko tozongisa droit de vala nani Sampaio pasaka na ba coopération Zoé pasaka na ba coopération tozongisa droit de vala ndenge lobaki penza bana tout ya staff nanga banene makengo bango tout nangola na staff bita na ojaenda baisinga souhaite laisser lamusa ba faire impresario Carmel Kinzemba Kams mona moke moko boye asali compagnie na ye esimbi pe le fona kutsa pe bino Carmel Kinzemba donc sud-africain bato délé ba mindele entamisa et certainement yangoyo et certain toujours. Souhaitez-les avec une belle histoire, on va y revenir parce que le rôle à Zanabiso Nakin, avant retourner à Royal Isusu, tout est évolution, il y a appel au Yassine musicien, je crois que au Azana Litoyi Ayoka. JC à Pharaon, le meneur de jeu. Bon dimanche à toi, JC à Pharaon, meneur de jeu. Il fait la valeur de tenue. Il y a la tara tenue, tenue et la tarae. Il y a des officiers dans le pays qui font la fierté de notre pays. Je le salue avec tout mon respect. Je sais que vous suivez cette émission. Bon dimanche à vous, le colonel Kiki Raman Kota. Ah oui, vous faites la fierté des officiers en RDC. Pour moi, c'est un bonheur de vous souhaiter un bon dimanche, colonel Kiki Raman Kota.